Mbote mingi na balandi ya 3w.Panza-Sango ya Congo bino ba yeba kolandanga na tango oyo na pesi bino ba mbote mingi parce que boza ba oyo bolingaka mingi Panza-Sango ya Congo po site oyo ezali ko sala musala na yango na ndenge esengeli towelaka te tosalaka musala na biso malembe pe tokokoma kasi likambo ekosalanga pasi mingi musala na biso oyo ekobeba na tina nini ekobeba eza na ba chroniqueuse oyo bakobebisa musala. Alors biso ba mususu oyo ba réputation tolingaka nde ezala nde malamu mingi dans le sens que musala oyo ki chroniqueuse ou chroniqueur toyebelaki yango na ndenge moko boye ezalaka kasi lelo vraiment ekomi toyebi te tobenga ngo nini soki tobenga yango pornographie ou tobenga yango penza musala ya ki journalisme ou ya ki chroniqueur pasi eza mingi na communauté kasi ezalaka tango nyonso tokosolola masolo bato balobaka kaka ote mais tokomi komona bamakambo ezoleka mingi ya mabe surtout na basi ba chroniqueuse ki chroniqueuse komi nango kindumba na kati ya media ezosala biso pasi mingi surtout bandeko na biso ya basi bomiyebi soki bolingi totanga pe kombo tokotanga na biso parce que biso ba oyo tolingi te musala wana ebeba parce que musala wana eza ya bazoba te kasi boza komema ngo na buzoba oyo boza komema musala oyo bandeko basi boyebake bozali ba mama te boza kolakisa banzoto bokolakisaka boyebaka lobi bokobala mezaka pasi mingi bokomi kofingisa ba mama bokomi kotika nzoto libanda tika nzoto libanda otiki kimutakala no libanda bozo trouvango normal est-ce que yango nde musala boyelaki bosala alors soki musala yango boyelaki bosala bokene na couloir bokene na Pigalle bokende soki na bois de Boulogne ou bois de Vincennes kuna nde place bandumba bazalaka kibundumba toyebaki na tango ba mama na biso pe ezaki pe ya boyete kasi bino penza atakutu koluka soki nini soki cop soki buzz yango pe na ndenge yote bino bokosalaka musala yango parce que c'est la honte et bongo bandeko na biso ba combattant boloba nini ba musicien bango la bokanga nzela te biso pe bombe kotelemela pe biso te botsa biso pe na nzela. En tout cas, félicitations, c'est les unes, mon frère. Nazo peso ba félicitations belé. Saka kana yonde moto okotaka makambo yango po olingite ba mama bayoka soni. Combattant Luyalu, grand frère Luyalu, félicitations. Na ndenge opesaki moi conseil pe moi mise en garde na ba onyoso bazo déconner. Biso tolingi musala oyo ekende malamu Clarisse Lizarazu pe nazopesa yo conseil nazopesa yo pe félicitations na ndenge ozwaki mwa courage ya koloba ba concernant bayebi soki baza banani ezana batu oyo balingi bamema musala ngo na ndenge ya propre me ba musuba ko bebisa. Alors bandeko basi boye bagenzoto ezali sacré nzoto ba publier kango ndenge wana te kindumba basala kango pe ndenge wana te linga osala yango pe na ndenge moko ya propre po batu pe bamiyima te baloba te mais bino bokomi ko publier ba photo mitakala tala photo bouti ko tsa mikolo oh là là nakotanga bakombo mais eza pasi mingi bandeko basi botika ko kisa soni botika ko kisa soni na media. Ba mama na biso bokolobaka nini ba mama boza kofingama mingi tala ndenge bakosambwisaka nzoto na bino ba mama
ba mama ya Paris, ba mama bolobi nini? Bandeko basi oyo basalaka bazosala makambo yango batiaka pe ba numero na bango. Ba mama bokoki kobenga bango te, boss te ata bango. Bo benga bandeko basi bote ya bango. Peut-être bakoyoka bino. Na ebite nini bango bakokanisa. Bakokanisa kotika bolumbu ya mwasi nde ezali succès. Na ebite. Bakokanisa kotika mabele ya mwasi libanda nde ezali succès. Na ebite. Kasi batata oyo bo encourage pe makambo yango. Batata bo sosola. Batata bo sosola. Mususu bokoloba likambo yango boye po bomeka kobongisa ya koloba nini bozali contre ye. Tokozala contre nani? Poto ekosa biso te batata na ba mama, poto ekosa biso te. Na kisasa tutikale komona mwasi ya motakala te na nzela. Tomonaki pe mwasi alati kola te atiki nzoto nyonso libanda na kisasa tutikale komona yango te. Kasi lelo batata na biso boye na poto bokomi kozwa makambo nyonso normal. Alors bozela pe mukolo mwana na yo ya mwasi akotikala pe motakala, akotikala pe bolumbu ndenge tolobaka na signe ya respect, akotikala bolumbu alakisi yo pe ndenge batantini oyo ya salaki komona bazalaki kosala nde mukolo wane kote ya bino. Il est temps ya kobenga bandeko bosolola na bandeko boyebisa bango botika komema mosala oyo na bondumba, bomema yango na ndenge bato nyonso bamemaka yango. Bomonaka exemple ya mami Ilela te. Exemple ya mami Ilela ata kutu bandeko na bino ya basi mususu bazali awa tokoki kotanga pe bakombo baza ebele, mais ata mokolo moko te balakisa banzoto na bino, banzoto na bango. Mais kasi ya bino nde bomiyebi tokotanga bakombo te, mais bomiyebi mbala sima bakombo kotanga mapo eza nango pe makambo kobanga te, mais tozobongisa nde musala. Bon, mingi kolobeza nango te. En tout cas, je vous aime beaucoup ba petite sœur mibale o ngala linga mingi, mais bobongisa nde. Bobongisa nde. Bobongisa. Conseil c'est les une pesa ki. Soki bomoni ke za nango site pour bolakisa kanzoto, pour boteka kanzoto, bokomika moins de 18 ans. Et ça nango le hotel. Comme ça muto ayebi na ye ke za moins de 18 ans. Akota na ete mwana muka akota na ete so mwana muka koti parent obeta ye. So bonige mokinde mona bino kande nde mesana ye komona bino. Kasi bobongisa te mama ela te di moi si fo bomba nzoto te nzoto wana pe tokomona ngo pe ndenge wana te. Tokomona ngo ndenge wana te. Ba mama bobongisa muto za contre bino za te musala na bino bosala musala na bino nde bomusala kosala kasi nde ela te lima bende to boyi. Ela te lima bende to boyi yango nde kofingisaka ba mama, yango nde koyokisaka batata pe soni boko talaka émission. Boko tala émission na bandeko na ndaku bomona kaka mutakale bimi. Est-ce que c'est normal? C'est normal te? Bona nata mama ministre te Natacha Lutanga. Et bon toile d'amour bomona ka ete ndenga lataka. Mireya Uchai, mère chef. Na système mami Ilela. Et bon on s'appelle de nono. Yekutu respect. Clarisse Lizarazu. Na sepeleka na ndenge opesi conseil na bandeko basi wana ko bako bebisa musala. Bandeko ona tangi bakombo te Karine Nzololo kitoko Paris, kitoko Congo. Petite sœur na ko bosa na ote jamais. Et bongo yemoko oto bengaka Lisette Kabengele. Bona data ba exemple ba Lisette te. Et puis faut voir bana maele nde ba kota makambo ya. Bana maele, ouais bika zane zoba. Aozala à côté. Bon.